Bandeko mbote mbote bisika bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simo Posolobito nzeta moselu kataki rengundu ka camion munene tembe sili bajalo bakufi ba foko ntepe bakufi la bulu yeke bataria bandeko mbote na bino bisika nusu bozolanda nga 5 continent mbote grâce à Jésus Christ ezana na bino amen bandeko na yepo na silisa lisolo oyo ya manike bango na Cindy na Kisinjora bandeko Cindy na bandi na yo Cindy soko yokela nga esala kitoko nayebi ko kolandango nayebi ko saka amni na ngana na nini kuna na TikTok na monaka nayebi ozalaka Cindy omoni lelo ndenge na so peso conseil na vie eloko mususu ete ya yo ete ya ona mokili na lobi te nini te na so banda na ona eloko mususu na vie po ete ya yo Cindy oza déjà star to sali ban na sali analyse selonga omoni muto eko pesa information soki informatrice ayende po abebisa yo ayende po apeso ata la position na yo ayende po aboma yo oyeba kite muta tebino désordre nyoso eza Kisinjora parce que bino bandiko bolanda émission batamayele analyse batamayele parce que Cindy ozaki distrait ozaki trop distrait il fallait siko o vandi salva mutu na ota Kisinjora atindi voice wana na nini wana na sensi nini parce que avant atinda nini wana baki na relation ndenge na maike omoni tenge basakani na yo basakani siko na yo parce que ebimisio siko yo batu ba comme oyeba ba point faible na yo il fallait pas obanda ko lobe bele parce que muta tsebino na désordre eza Kisinjora parce que yo za na camarade na yo tozo solo la ata mabe wana sa camarade ta sa tata moi si na yo boba moi si ya na yo asa semeki na yo makamuna bilu parce que Kisinjora na manike esaka lokwa basaka nzete moko bakabonde na bitape bawuti na moko ya racine moko bakaboni kana bitape mutso kebo ya kebo bazotala na kaka boui il fallait pas ondima bango parce que Kisinjora so salana azo ngasa na eti course au pouvoir abima lokola sa malamu muta tebino na désordre nyoso yo eza Kisinjora yaya Cindy yokelanga koroyo ka basusu te batu misuma ya kwa mbrio eloko na so yebiso soko moni lelo makambo ebimi boye eza Kisinjora parce que asali ndengo wana moni mutu mususu ayebi ke intérêt boko boye mutu ifona sale lepo na kase parce que Kisinjora ayebi ke soki na sali boye likambo yo epa ya kufeke ko ya teke sala ya solo abongi si to abebisi parce que lelo soki tozo kende bo Kisinjora badi mabe lelo te mais man yo so kondima Kisinjora nga batwa ko kamwa yo parce que mutu abandi parce que Kisinjora mani ke so ba yeko yebseluka okondima ngondenge ni parce que basa bango moko kaka bali le munambanga basa mo musika basa mutu moko kaka ba jouer no kaka boy il fallait pas publier otsango boy non tika na osala 4 tika bloka buzoba wana mutazo tsabino atsebino course au pouvoir eza na Kisinjora Kisinjora mtayeko bebisa ayeka utsa soki be bafute mbonga na bino peto yebi parce que Kisinjora nde mutatse désordre wana mutasaka bongo te na mokili na yebi te point so azo wela pa ke details bon so ngo ke details il faut obebisa réputation muninga mais tant bon tala video bo saki bino mibele bo tonga kit mais muningo bimisité ya yo moka ko bimis mutasala ka bongo te mutasala bongo te ete ya bino bandiko mususu ya conseil na so pesa bino na vie bokoko sana nani ezala nani ya si 100% yebuka na 10% 90 na 90 kunda wana Dubai wow bomba
ekufela yo kuna parce que mkolo moko swana ekobima ekobima me ekozana équilibre ekezala mwana kilote parce que makamsusu omela nyonso tute bayebisaka mutu azana ye mutu muso azana complexe na yo azomona ndengo zosala makamno muso azomona etwano azolinga ambruye yo bana mama bozala mayele na vie parce que kisi nzoka na manike kisi nzoka kosala manike bongo te Pomo bala kisaboke mutu azana parce que ndoki ya vie ya Prince Babia eza kisi nzoka manike yo pe na moni ya msuba fula ko pe mwa kindoki nda boningi bo sangisango po bolia nani Prince Babia lelo soki pe ngana mona ka batu ba sipsonaka yo ke kisi nzoka yo mto boma Babia ekoza pe ya solo parce que loko se obiko bomi mbokati yo moko conscience na yo ozomona loko na zo loba eko sunga otoke sunga te obebisi mboka na ebite kofelo kwa ndimaka ne buzoba bongo akondima yoka mais soki mama aza muta raisonnaka bien kofi faites attention avec kisinzo oza vie na ngai ngama kamna lobaka na yo ya mususu omona ka msu petolo kwa linga te vie na fungula konde ba vérité parce que bino ba yana mso ba lobe no vérité comme yo mangi te ngale binde ba makaka te ngana ebika ndi ba solo la ba loba vérité nazo biswa solo kisi nzoka za elema a crainte na makambu nyonso ndenga so ngasala asapona kase baninga nyonso po ya amnani kuso pouvoir agani eloko te basala ka bongo te bino bozala kaka na eko koma tsiko kote na nini bino bozaka suki ka prince wana linga bando bima tala mwa boye makambo komo bima tala eloko na siko bobimi aso linga bimsa singe nai banani bako tala banani bako appuyer manike zala mayele kisi nzoka alinga kote ngana lobi oye koyeya nazo c'est la réponse kisi nzoka manike alinga kayote nga mukolo na lobi leo nazongeli troisième fois ngo kisi nzoka manike alinga kote akote le peu poison so risqué Prince Babia keba na tantini no wana alinga amona ke toali nayo omoni kisi nzoka amona ka Babia ndenga salaka na mobimba amoni Babia zonga yamsu yom to buma Babia yangwana msusu obangela ka Prince Babia azana makambo belé mais étoile les a bloqué pas étoile les ont ningana tendere ni kaka kisi nzoka jamais akolinga bonheur ya Prince Babia bokanga date wana ye ba bongi te bongo ya muninga bonga Prince Babia kanga dato na zongelo mwana nga o monika tata mwasino wana soko sani kaka kole o ko avancer te alingi bien na yote azomono na musika ndongo ko progresser mais soko za mayele o uteke pa héritier wata sosolembe asalito okesoneza na sirancité boye finga wera héritier wata sala boye sala ayeko longa héritier moteme kokite ba longolio ya komi suskuna akomi nini kolobela héritier wata bino mona bota bandeko bososola ta kote wana yo boye ko keste wana olobi mwana walongwa kuna parce que zana assurance te mais yo ki kuna suko sandeni oke poto mani ke fungula miso kisi nzoka zota mso désordre kisi nzoka na sosonga azota désordre bandeko botala akena nani na poto kuna mais yo pekisa ko bike okese wana ezana assurance te mais ndingi ni suko ke kuna oke poto na nini amona ki déjà toi la mwana kisi nzoka alinga ka Prince Babia wana te abana ko kase makambu nyonso Vodacom bomona ki na lobaka ongabi mwana wako leka te parce que déjà makambo comme bandabu ekebeba bino so bolingo eloka kitoko mwana lengo bima ba désordre lingo ba mwana batalingo sala asali ceiling na single na itsuki nini na iwana esuki wa nanu kute bimite nzembo ko kuna ne bimite tala déjà bandi déjà désordre tala kaka susu makambo ya Vodacom comment on appelle ça kisi nzoka akio kofinga Werason ayebi ke Werason na héritier wata basaka linzaka basa mutu moko est-ce que mwana na bako voter omoni nyo sona ka ko bebisa
single na ekutu na bosa na ekutu ko babo iskizinga mongo single na ekutu nane bimite tala deja makambi bandi nyoso mutazo bebisa mwana eza nango nani kisi muto bande ko bokende pa ite mani kende baza ko fule kakabu yope so zuki ndoki yango pobolia mwana na prince babi boko sala confondi mama sala kama yele mama sala mandike na yebite suku vino me makandengeni basoko manipule o kakabu kisi nzoka lingaka yote kanga dato na mukolo ngata ngusuku na zo telemela likapa yaya na vandi na teli ba video na tali na sel examiner na sel analyse yaya mutawami ya msora buso beza kisi nzo ka yebi mwana nande nani prince babia akobongo yango na zo tsaba kadi akolinga babia te prince babia te place akena ko lia soki aliaki nani mwana aliaki yaya na ye amona suko prince babia abima mobimba ya mwana wana yango ne tsaka ye mutu pasi pour nini soki likambu nyonso kisi nzoka ya prince babia yo ifo zalaka ka likolo oyebi likambu na yo okisi ko bebisa makamuni wona za mwatsi na yo likambu ndengo na mutu ako ndimo ifo zalaka zoba to zobet likambu mwatsi na yo okino kopesa ngope ya mupaya ozo ma place no soki est-ce qu'on peut avantage to pesa yo zo mona kaka avantage bon ba inconvénient obimisi siko manike mabe manika sana mabe na yo pe sana mabe yo nde mto bebi o tsemso siko désordre soki manika fingi nyonso wana eza cause na yo kisi nzor ba vivre à bongo te na vie ba vivre à bongo te moi ça zalaka bongo te so omoni mabele ko sakate elo soko loni nguba okobuka nguba soko lona kimbala okobuka mbala o tenga na lona ki madeso na mabele ko sakate wana nyo c'est ça complexe mabele ko sakate mabele ko sakate oyo lona ki soko lona ki loso okobuka loso soko lona ki mbiko okobuka mabele ko sakate elobie bele wana ya nyo so ba complexe wana sa mwana ndeko na yo omoni kala to bandoko yeba la kindoki te kindoki omoni to botema na ba famille bandoki pe to sana bango na kati mususa so mona étoile na yo adi o soka bongi ego mais soka bongi akusunga pe yote yo ba boye mso bonga parce que soka bongi o sunga famille te babi yo zela ka muninga o bonga po sunga yo motema mabe kote mboka wana ezaka likola danki nana ko kitsa biso to yebite sindi so ko yokela ngai te ma fali zala mayele na batu wana na tangelio zala mayele kofi kozano kotsano petit na yo fali ba buzo bate mutu parce que ndenge za wana yo ndimike kofi fali akoko so ba buzo ba kinoko pesa pa ya manike basala ba contre basala ba jena bango na kisinzo wana ba distraction bosa ba star bolanda wana te fali swa kali ko landa wana za distraction solani ya kuanga ya bulu yeke ya ria basa pe bana mikisusu te kisinzo na manike bo abata lelote bosi bokoti ba bokome ba madailend na ba rienel bokoti deja bo abata nini bozaki na ba periode ya tanga bigudi zazu le wana ba otsa mafuta ba otsa mateka po sukele bo bosaki bata lelote bata kala na mutema mabe kala pe na masolo bo abata lelote kisinzo na manike bo abata lelote batu bategela lumumba pisho bo abata lelo bo abata kala bata bigudi esa bata lelote buso salma kamo ka saba jeune fille kisi nzoko sa ko kan sate ndoko tsaka yombwano sa mon osokoli kote nyoso sali ba ridi okoli eloka sika kuna pano ya nzoto ezate osokoli ko me yeba ndenga ko sulula lelo soki to komi na niveau kisi nzoka yo mtu zotsa biso désordre kisi nzoka yo mtu zotsa désordre lelo soki manike akomi na ba problème kisi nzoka manike keba na bana nazo zongela yo ngaso nazo telemela na tali ba video nyusu batindeli babi ya sala ba synthèse na sali yaya makambo ba manike ayeba kanete ke kisi nzoka linga esala ba bilongo mutsu na otela ba video ngadi ya bato mi bale baza clarté manike yepe soko so zwi kindoki ki mukolo okolia yo moko tiki babi na bana na yo soki bosangisi kindoki na manike na kisi nzoka bokendisika bokino kuso omoni prince wana ako progresser
a progresser na kombo na Yesu Christ. Bino nyonso na ba distraction na bino kisi nzora. Kisi nzora na zonge sudefa, kisi nzora fungula motema. Oya koyoka soni pamba. Mbula musuba okangundoki. Keba na mwana wana prince babia. Parce que lelo so to lobito loba, yom to so mi mabatene be rare. Ata soki na bina sona baninga no bandeko misusu neti nati lokole na yebisebwe akoloba ya osano na lo bataba mien de sona ba depuis ki pomba ba juna mumbafu na Londres soko lobeli ba kondi kambondo so ba kondima na ba soleil wanga mutu nanga kati bango soki kana beti li so ba koloba mani fali kutu deja yimo ka sakomi na suka parce que a yebi bino bien eza masolo na bino nazana moni eloko koloba te. Parce que yo de mtu tsebiso ba désordre sindi so Rolanda kaka mama wana soki pe nani okomi bebi sa personnalité na yo muta azo wele la pobo meme na États-Unis akoti kuna bozala mayele ya umi sakate aye wana parce que azala be tere moko pona nini akanga mana kofinde nga lobaka sala ba kombe de mbule mais mbule bele poni ba mimoko na poto c'est que kuna et pas ya kofi bosa na lokaka héritier wata memako na poto ozwi ngolwana ngolo États-Unis le basoki okelinga la meli bouchon. Merci.